bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous moko numéro 1 ya Congo Lokole News.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir bino Congo Lokole. So Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda. Mbote bandeko balandi ya Congo Lokole News. Lelo tozali lundi 5 mai, oyo to constaté na ville ya Kinshasa difficulté à transport. Suite ya contrôle technique pe changement ya peinture na ba véhicule. Tolanda na reportage oyo. Mbote ndeko. Mbote maman. En fait, lelo to constaté que transport na tongo ezala ki pasi mingi. Suite ya contrôle technique na changement ya peinture o ba senga ki na ba chauffeur na biso ba sala. Pour la difficulté à transport, on a eu mon indengeni. Bon, on a moni vraiment ma bête pour un problème à transport aux ala passi et ça problème moro et débité pour la loter depuis kala. Mais là l'état congolais sali pour notre contrôle technique soit pour na ba couleur ba wiba tchana mitu keza ma bête ezai malamu. Mais problème nanga ezali nini. L'état congolais avant fait sa injonction ana faut aluka ko prévenir de manière que acha ba bis et belé na ba ligne nyonso. Ezate ba pona bilongi bazui ligne ba chebis net na rond-point ngaba ba transport à transco ekomate ezalate ensuite on nzeleza malamu te parce qu'on nzela malamu te azo adresser na population ou bien azo adresser azo faut mi adresser les yemoko ba question wana faut mi poser ba question na yemoko ba trouver solution de manière ba aller agir nzela pour mituka elegaka. Donc l'état congolais est à faute nyonso ya maramo nyonso zo les gana moko na opesa faute cezana et pas naé avant omega serrer population na yo bocha ba couleur faut prévoir nanu so ba bis ezali et na ba komi nyonso au moins toza na facilité maramo nyonso rozalate mais le fait ya bani makambo avant ce n'est pas mauvais c'est bien mais ce to benga ngweza mabeza suite à quoi parce que yemo raza incapable ya obtenir ba bis na tout étendu ya capital à la bandi ba biloko ba contrôle ba 207 wana les amis tout que sunga biso so il lelo azana besoin eza sous na circulation te soit ba ça la ba contrôle technique eza mabete eza bien mais avant azwa décision faut mega ko revoir nan ba décision na o azozwa eza le roi ba décision mal donnée toza contraté par rapport à ba loi gouvernement zo pesa eza bien tout le monde dans ba pays nyonso ezalaka avant bazwa décision na mobeko moko gouvernement azui ba disposition nyonso après air décision na eko manœuvre mututu ozala censé ya ko se soumettre par rapport ya la disposition au mort na bango ezui mais pas na biso ezalokola yo papa ozana ndaku na yo TV zate mwana ketala TV pa ba voisin yo ozopekisa mwana ketala TV pa ba voisin tandis que yo moko oza incapable ya resomba TV ocha ndaku na yo eza ndenge moko na gouvernement ya biso congolais baza batu moko fallait ba bandana premièrement ya kozwa ba bisu ba tina ba disposition nyonso transport ngo ezopona bilongi ezopona ba commune bazui ba transport ba bisi nyonso batini na Kingasai neti biso na rond-point ngaba mitu kezate tozo souffrir boye pour na transport hein fallait bazwa ba kaboli yango na banini nyonso comme ça wana ne mibeko baozo osimba mais aussi longtemps ceux qui baozo mibeko sans avoir ba réfléchir il y aura toujours des problèmes. Bon point de vue nanga na monaki bon mo pe ba boss ba boss ba 257 ba mitema mabe ba pese bon ba journée ba moi ba pese bon ebele ole ba bon ça ba 257 na bon ba ba peinture ba peinture te faut un gouvernement et mon gouvernement vous en a raison un peu raison pour na gouvernement pour azana ba plus mais ba 207 on a pe ba za mitema mabe pese bon ba moi ebele ba peinture mais ba peinture te ya on te mo la passe ba bon ça ba karna bon mo ba na zo nyoko la biso surtout biso na ba pote belé ko ba 207 ko tout en wana pam c'est pas bien ba bon ça ne ba 207
babongisa yango bien batia bapeinture bien mpo etambola bien c'est tout yango wana eza nango bien mais babongisa bien leta mpe so babongisa mpe babisi na ye babisi te ebele atia nde babisi nde ebele partout ekoma c'est pas de babisi nyonso ekomaka kingasani atia mpe bamatete balemba partout eza kaka te atiaka babiso kingasani kaka so te azwa nyonso kaka tout kini tous les 24 communes atia babisi nyonso tout. Mais pour la décision à contrôle technique wana yo moni eza bien eza bien mpo bakar mosusu tomataka eza bakar moko bien te wana na côté wana nakono pesa raison akoza na raison. Ok, merci. Bon, mpo na ngai mama mpo na ngai nakoloba boye tozali bakongolais tozali bana ya mboka mpo premier likambo etali bisi mpo leta aboyi badesa eseti esala nzela na likambo nini bon mpo na ngai nakoloba bo badesa eseti mpo esala ekoma na eta moko ya normal ndenge etaka poto mpo desa eseti na matadi eyaka na bakisi na bango ya bien awa basofer awa barasefer awa bazalaka lokola maboma bon lokola leta asali mibeko na ye apesi mibeko na ye ezali normal mpo leta mpe azonga nsima mpe eza ebele mpo nde tozomona babisi ya leta ezoya bazopona commune mpo moto awelela akende mosala me azosala mololo lokola bana kati afuti bien ne amati non mboka eza pati lokola lelo nga banaka na nkole lelo na ye to na 4 bis mpona koma mpo kozonga mpo nazwa tre natita na kate 3 nazwa nkole me eza mawato omona leta abongisela biso mboka c'est normal akozwa mibeko na ye ya leta mais soki tomoni bien leta mpe azonga mpe nsima biso bapepe tozosufi tro tozosufi bino mo bozomona tozosufi kotekesa te soki te nateki lokola lelo na ntongo omona lelo na ntongo na 2000 francs bon 2000 francs bananga boleni ndako mai bon 2000 francs ekende ebebaka na bakamion yango leta atala biso ayoka biso mawa mpo mboko ezali nzambe asala yango beni nzambe apambola mboko me forte eleki. Ok, merci. Bon, pour nous, ma contrôle technique, le chauffeur n'a pas de contrôle technique. Maman. D'autre part, l'État peut pas la raison. Au monde, d'autre part, on peut pas la raison parce que l'État peut pas la bis pété. Au monde, bis on va se battre sur le boulevard Lubumba Tanisika, même c'est l'université. N'a évité de qu'on a eu sur Zawabi. Au monde, pour biso roya na biso à matata. Dans ce décès c'est exacté biso to roya sur Zandouté. Si l'État y a contrôle technique, c'est bien. Au moins, il a bien pour Nabiso. Mais ce que Nanzela, on a mis tout ça. Si on a un contrôle technique, c'est bien royauté. Dans l'État, il y a Luka, à même Babisi, même Panzi à rond-point, net rond-point, transfert ça la raté. Parce que DCC, contrôle technique, pas limité. On était même Bisso, on peut pénaliser Bisso, on a évité même Yo peut voir, même Yo peut. Yo peut rouler là, on a Bisso. Na évité tam sur le losoro au commis avant pour le lobby sur commis retard. Il voilà mon contrôle technique. Aux hommes dans l'état il peut avoir mais même so et c'est un mec qui t'a même pris bas côte à côté et ça moi bien. OK, merci. Bon pour ngai décision gouvernement suit et dans ma BT. Et là bien pour na mboka pour na fierté ya mboka. Et là ma BT mais total anano liboso le premier ministre a pris makambo ya ba DCCT bimate journée zalaki morte film les morte est tombé. Alors gouvernement a le quoi papa na biso atalaka ce qui a d'autres décision atali pe biso population atali ba convenait o ekoya lelo contrôle technique za mabete za bien pona ba couleur ba kit ba divers zo buka to ba makolo ba nini za mabete mais elo to senga na gouvernement atalaka peuple na ya atalaka ba difficulté au peuple na a kozwa après ba décision na bango parce que premier ministre habite babise goya to sepela ke to monaki babise to sepeli
mais sikoyo tozotala babisi yango soki ba DCC yango elongo mpe ka ndenge wana ka brusquement bongo ekosala kosupporter population soit ya ville ya Kinshasa te. Alors bazwa ba mesure moko ke température est un peu calme ke et perturber ba ordre ya ville te na ba transport ya bato. Donc na contrôle technique ba sala moyen o ba ko faciliter bato baza ba DCC ke ezala ba prix moko ya se pas na facilité ya kosala ngo pour que biso pe tozala quand même satisfait. Alors ceux qui peuvent moni que bazana décision mbala moko bazu ba bisi ata ba mini bisi ba bisi wana da mila ata ba mini bisi na ba ligne ya mike o ba embouteillage eza net ba rond point nga ba côté moi ba milieu mo reculer ba cheche de façon que kotaka ezo la population wana population yi moko akuboya même ko mata DCC po toko ngaso DCC te termina bisi na ko mata bisi parce na fandi bien mais ba quoi musu de ba bisi wana ko mana ngote. Alors le gouvernement ta la ba situation na po biso pe population to na passion to kumi na ngole lote. Ok, merci. Bon, naoloba so nga matamutuka tena masala mingi moto na nga ya kozonga etika nga me na mona transport za passe bamsu ba souffrir. On a koloba nga me nga na yaka na moto aller retour. Mais na mona pe passe transport ezali eza mabe. Décision on a un contrôle technique pour na point de vue na ezandengeni. Bon, normalement il faut pas ça la ngova ma ko insa na suka. Po ba bo mabe ba tebele. Faut pas la ndama ordre de l'état tiana ezala bien vraiment. Que mutuka faut na couleur so ba caution mo ba futa ngo po ba zo ambongo chaque jour. Faut pas ça ba bongo musana ba po za mo bien. Ba bomisa ba tout surtout ba DCC po na nga ba limisa ngonde. Po na nga ba limisa ngo za kande sute. Boyi ba tuturo. On a ko lo bande ngwana. Ok, merci. Po na nga mangana CP na ngala lingi keno eloko wana esalama po que changement peut ekota makamu ezala malamu. Difficulté de transport, c'est un problème. C'est malin, et aussi la paix est normal. Et là, on a un peu de bagage en Goana. Donc, et là, on a posé cette balabala, et ça les sous-souter. Pour ébomber, battre belé, et nous, on a mingi. Cette fois-ci, que l'État a une décision, que décision suit, à l'Ongolangote, à qui n'a pas tina souka, pour que l'État pas allé. Ok, merci. Nike ezalanga pe na sepeli nango, pour ba DCC Tiwana. Et ça va carrément de pesa ngo combo que non esprit des morts. Mais nyo sauté ça mabe. Ba DCC mususu eza kitoko. Mais bango bakolo ba mituka na bango ba bongisa yango ba ikende na congé technique soki moni ke mutuka eza mabe ekende na mitraille ba katango. Soki no moni ke no makasi ya kosomba ba couleur ya kosalisa ekende boyezate kino pena ba DCC fo ba bongisa ngo po ezo nyoko la pe batu. Moni yango wana ka pe na lobby nanga l'État a lembaté ande kimbuta nde atelimela pena makambo yango pomboka oyo po tolingi changement to boyi ba kare zanga ba couleur ba nini kokende awa na awa ekuei awa na awa transmission ekatani na minute yo pena fo ba tiela biso biloko nyonso ya sika to na silisi nanga mamaleki to komi na suka ya reportage oyo bino moko bolandi ndenge bandeko na biso ba chauffeur ba lobby to senga na gouverneur de la ville André Kimbuta ameka lisusu ko revoir likambo yango mpona kosunga bandeko na biso ba chauffeur. Topesi merci mingi na bino batu bolandi biso. Topesi merci na maman Mariam oyo azubi Lili. Topesi merci na Patrick le monteur. Tobosani te mama Gidi Bisengo aza bongo chef na biso. Tokutani bongo na mbala ya sima. Merci. Bisengo etondi nga ebele na motema. Komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bisengo. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact Bobenga, Bisso Nanzela Yasinga 00243 90 55 31 397 Nabandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui Bobengi, vous voyez mon numéro 1 ya Congo Lokole News.com. Mama Gidi Bisengo Azawana pour nous servir. Congo Lokole. So, Congo Lokole, nuit par ailleurs, Bolanda.